para tambo con ale, ok para tambo. Ok para tambo con ale, ok para tambo con ale dide, anu se kaolo ngakude. Ok para tambo con ale. Coucou, boya ebele na sous le baobab. Life together, boya ba to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana. Tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayoyo nazunguka mwasi ngayoyo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yo. Allô, c'est urgent, vraiment, dépêchez-vous, partagez, vraiment, tozana baka ya modèle ya boinan to monité, bota la Kevin Yewana, na mwasi na aksa na kati ya hôpital na bango, oyo ya mama Olangi, bande konangai, babomi batuna ba jeune prière, babomi batuna ba prière à milai, ba kotsi batuna ba femme pleureuse, ba leli, sans solution, sikoyo ba moni moyen te balobi, baboma batuna kati ya ba hôpital. Ba patiente boza kuna bandeko bo banda deja ko kanga bisaka boye ba hôpital nini bokende botala Kevin Yewana na kati ya salle ya soin ya opération bandeko nanga oyo makambo ya somo makambo nanu tomona te yango vraiment Congo na biso ezali ndenge nini avant ye Kevin abanda musala kuna est-ce que moye ezalaki te bandeko nangai bakamata nanu ye basala ye examen aleka même na ba examen kosala o bandeko pasi akoka kosala table examen te ba test ba ye ba vraiment réellement azali vraiment docteur bakoka kipe ko pesa ye ata mwana ya mbwa asala opération to ye ba vraiment soki akoki ko opérer mutu ou bien bopesiye ata taba oyo azali na zemi asala ye césarienne tomona soki ayebi aksa makambo nini omemeli biso na kati ya mboka makambo oyo ekosila te bandeko nanga botelemela yango tangu yango oyo bobongama bacombattante bozali wapi makambo pe ezali kotala population botelemela yango bokende partout bon marché vraiment ezali pasi surtout pona kozwa docteur ya escrobo na kati ya mboka akoboma batu modèle na modèle ba combattant likambo oyo etali pe bino ndenge nini bo garder silence oyo pe ezali likambo ya politique parce que ezali normalité mutu awuti na Afrique du Sud a opéra mutu te ata fourmi ya pamba apesa biso nanu asala nanu opération na ete apesa biso ata motema ya fourmi e boni akokende kosala vraiment opération ya munene boye bande konangai toloba nini
Fachi Béton talela biso likambo oyo. Ah bandeko ezali pasi vraiment namawa ya kotala boy yo mwana ya mama olangi pona nini ozo sala makambo ya minene boye ozwi mobali auti kokoma soki pe le 21 soki pe le 22 test ya pamba ya médecin asali yango te yo wana olatisi bilamba ya opération bandeko na ngai na koloba mingi te bino moko bo partager photo yo bino moko bo tia ba commentaire bino moko bo loba makambo nini tozo kende wapi Kevin yewana akomi deja kosala batu ba opération nanu kutu asali ata mwana ya mbwa opération te bandeko nanga eza pasi namawa. Alors natiki bino lobby ezali vendredi ba oyo nyoso basepelaka na sans tabou boya ebele abonnez-vous na sous les baoba oyo ya mama leki na bino pona ba information ya makambu ya boye. En tout cas ba ndeko nanga ya combattant bolo bela biso bolo sala tout bobenda mwana na bino matoi parce que akoboma bino nde mutu bokendaka na hôpital wana. Merci, à bon attendeur. Salut. Déjà dans les bacs. Yesuru Ngarangai de la sœur Imake Omandi. Daniel Nalipulu ya bakosi kolongisa kie Meshake shatrake abdendeko Ngaina kende bewa bieto yonde liloba na bomo Ibana bomo imaina bomo inzela pe bomo ikolo Seyo bobo Izo natina ngana benga kayo Nzambe ilunga ya bitumba nanga Mimi najua ya kwamba wanipenda Mwokozi Yesu ya kweli unanipenda Elumbe mobali hoya kwea gate Ndikutumbisha nzambi wa bamoyo Ndikutumbisha nzambi wa bamoyo Wewe udi Jisonga jani Wewe udi Bukole wanyi Bitumba oye mona naka na oye mona naka te Kasi opesa kangai kaka elonga ya mona lobioza elonga nanga Ana dama nanga negoni Nazalaki lobi moto ya kolela Lelo yo kalanga inakoseka Lobi moto ya bilelo Lelo kalanga inakodatola Elonga elonge Keseni naba oyo mosusu Mami bengaka banzambe ya bala Lokola yo mosusu azalite Masia seyo Alléluia Kembona Yahweh L'album de la sœur Immaculée Omanji Boas música entra dentro do coração entra conversa contigo Okabola maya monana na biteni mibale Nana mwako kiko sala lokola yo ya ya Obi olongisa kinga lelo lisusi Nakolonga na yo Lobi pe nakolonga Hosanna Hosanna papa Glorifions notre Seigneur Jésus-Christ Il est bon Yoka, c'était là, tout dead. Yoka yango, et bongo limitema. Sur la croix, à cause de nos péchés. Maman Immaculée Omanji, lokola nzamba sekisi yo zwali ndanda tobetela ye lokola Miriam. Yokanga ikuna na Spotify, YouTube, iTunes, Deezer, Amazon. Vraiment, c'est ton l'œuvre de Dieu.
Dédé Michael Kako. Achetons tous l'album La Sœur Immaculée au monde. Toutes les plateformes de chargement pour retrouver l'album Il y a La Sœur Immaculée au monde. Et sur les lois à la paille.